le problème. Donc, l'écolo a un micro oyo. Voilà. Comment on a poison, il y a un kangisa, parce qu'on va changer de méthode. Peut-être comment on va poison pour déjà bon nganga ba kenda. Oh. Bon nganga ba kenda. Tu es là côté longa. Il y a ma. La journaliste ni. C'est belé. Moi quand tu n'as pas bandé lamba pour, amener lamba pour un taché kufa. Ah bon? La habité sur le monde, on taché ça na moi ba. Mais na longa qui déjà, na mona qui déjà. Oh. Sur la bande Nzambe na mona qui déjà. Donc baramo ebi ke. Na le bablo na c'est une émission na okara. Na pesa na ba na lo moko na ba l'équipe nationale est kufa. Bokasité. Kasi bo sepe la découverte. Te to sepe la pena po to paiement. Ah, beti. Na la boye. La olamu na tongo boye ba dia ba finga ki wera, ba finga ki fali, ba finga ki nani, ba finga ba misel ni na mboka o. Parce que wana doit faut ya pour répondre. Parce que comme muto comme ko travail ko fonctionner na fonction na donc aujourd'hui ba te na oloba nini na osala ni donc oyo bon ça bloquer sika oyo ko répondre ba. Te ba no beta bino le ba maya makasi. Te ba beta so ka beta so maya makasi. Ya wana siko bo salaki moi liko para repanzana. Non le problème c'est fallait ka repanzana parce que ba ko pesa mission ba valeur tu sais. Ba ko pesa la leader mboko ba valeur na bango ti yango fallait ka repanzana. Ngana sepe la pena ndenge repanzana faut repanzana subi be venir quoi ya penalty na. Panyo la bi pena be. Ba maman so ba finga ba. voilà maman mo ba noko mo va faire. Moi ba finga maman mo boy. Tu vois que déjà ça là ka dende panzana. Nzambe prophète Moïse vraiment nzamba solo. Vraiment. Nzamba solo. Ya on peut na episode na pesa ko témoignage na pesa ko professeur qui national zo panzana. O bana ngala amalele na obengo prophète mkolo metti. Tu ka ba benga be prophète teti. To bengo prophète. Benga prophète suka kala mingi de journée ça va bela maboma. Ya solo. O ba kenda luka kisi. Bana ngwa te to tanga ba komo na bango. Pour les émissions vérité pour les banane wana po obi que makambo lobi ça très important. Na on c'est l'émission na Junior Diaso. Confrère na biso yé per ça la site na ye mais na yamba ki émission lobi ba journaliste ya internet. Mingi ba obela maboma na 2020 mingi ba okufa na 2020 mpona nini mpo basimba ye bakisi bakende bapoto bazwa basuccès parce qu'on a fait 2020 te ya ne okaka ti décembre na mibale babeli maboma kiole mito etoki comme le monde banani mwasi mobile te no tanga kombo te bamiyebi kodango atali o bakende koluka vi nange beba de bakote lipenza Giras Malele kisi de bakote ondako wangama to to bana Nzambe prophète Emmanuel do liso atie loboko na prophète Moïse et ratarate ovandi pena bo prophète Moïse bobi maté le bobo za la 3 jours à prière 3 jours à prière résultat qui national et panzani 21 jours à prière résultat ba maboma kalate et bino pe ba qualifier bino bozala bato ba kisi na ko ne kilate ndi mona nga chambre place na nga la la mtakota kati nga place na nga batnos ba yaka bakota vandi pe à l'aise na rane kilate ba pesanga awo pesanga ikila mobi ko sokola ma ite soki ni na za rane kilate na nzoto donc na ngai kisi na nga naturel ya Nzambe nga na mwana Nzambe nga na mwana Nzambe voilà mais Giras Malele bato bazona na biso balimba ye banano bobongisa déjà na Jaël Show. Non, hasard. Awakening Africa Magazine et Transformer Days organisent le Salon d'affaires africain, la plus grande réunion d'affaires africaine à Dallas. L'événement réunira des entreprises publiques et privées, des investisseurs, des dirigeants politiques africains et américains et des entrepreneurs. L'événement aura lieu au Grand Hall de Dallas le 6 septembre 2019 de 10h à 22h30. Awakening Africa Magazine. Nous construisons une communauté africaine forte et créons un héritage de richesse durable. Activités, salons et expositions d'affaires, conférences et networking. La conférence sera suivie d'un dîner de gala et de networking. Pour plus d'informations et réservations, appelez au 972 674 01 24 ou envoyez un email à subscribe@awakeningafricamag.com. Wait, we heard about this amazing continent with everything that we need and everybody is packing their bags and ready to come. Le Salon d'affaires africain, là où les leaders africains se rencontrent et créent des opportunités d'affaires. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vous annoncer la convention annuelle au Colorado, à Denver. Notre convention à Messie Ministry Colorado. Et je vais vous présenter le premier orateur, qui est le révérend Roland Dallot, que vous connaissez bien de Philadelphie. Et il va se présenter pour vous dire le programme, comment il sera sur place pour cette convention. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. L'apôtre Mbo, c'est un ami, un confrère, un ami de longue date. Et nous nous sommes perdus de vue, mais Dieu a permis qu'on puisse se retrouver. Et tel qu'il a dit, nous voulons vraiment prendre rendez-vous pour cette grande convention.
cette action nouvelle dimension dans la parole à Denver, Colorado. Je rappelle les dates qu'il a prononcées, que Dieu a placé dans son cœur et pour lesquels j'ai eu aussi à prier. Je pense que c'est un thème qui va répondre à nos besoins, la restauration, mais à tous égards. Une restauration qui touche différents aspects. Et nous prenons rendez-vous. Vous êtes de Denver, vous êtes des villes environnantes. Prenez rendez-vous avec nous pour cette période. Souvenez-vous, en 2019, Denver, Colorado, Messi, qui est l'église, est dirigée par l'apôtre Mbo. Que Dieu vous bénisse. Igela coiffe ikote Papa na Kerwan, éternel Kenaya Kanda, Taba, Ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerwan, éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping et Yei Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitungisa Lissusute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitungisa Penzate. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuwapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo, babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a des boss là. Merci de vous retrouver. C'est
une nouvelle émission avec moi Betty Massemo bien sûr, toujours sur Congo Promo Télévision number 1. Salutations déjà l'équipe technique qui nous accompagne pour la réussite et la bonne marche de cette émission. Là je vois Papa Daf Moubama, les papas de Joyce Davine, Serge Pian à notre cordon, Christian Bouy notre DT. Je pense aussi à mon boss, l'ingénieur Afungin. Nous salutations à vous et joyeux anniversaire à notre bébé Junior Raph, les fils du boss. Happy birthday to you, that happiness for you. Donc Junior Raph, donc les fils à papa. Il y a une photocopie à boss Namiso Raph Ngindu. De gros bisous bébé Junior de la part de Tantine Betty Massemo. Salutations déjà à vous, chers fans. En tout cas, merci parce que vous êtes très nombreux à nous suivre. Voilà, je reçois pour vous Jurès Malele Watanchia. Jurès Malele, ça fait vraiment un bail dans cette émission, mais sur l'actualité, nous avons raté qu'il y a un cabino. Jurès Malele pour que tout le monde ait un peu de choses là. Makambozo les cas, Moussala Nabiso bien sûr. Malele, bonjour. Bonjour Betty Massemo, bonjour, santé ça va. Bonjour, puis abonné sur Congo Promo, vous en parlez Nabiso donc. On tâche babima a on a quatre Congo Promo. Merci aussi na les boss Rafingindu, Christian Bouy, Jinani, Serge Piana Motunanga mutu de moi donc tout. Merci na yo, merci pour na moi ben boss, na moi ben Rafingindu, formateur de leaders. Donc parce que ebele abana auto bimana kata ndako yo ebele peut to comment na société to comment profiter moi batu ça moi fierté to vois que bien encadré merci Rafingindu quand on voit des alendele bimaka na ndako to voit Yves Pan to bimaka na ndako donc eza fierté lelo ya Rafingindu mon Rafingindu na internet ça lokola we ranson voilà mon we ranson nga boti bana ebele Rafingindu siko pe na minto ça lokola we ranson na bimisi bana ebele na site na ye pe bana ngo bazala ba makambo voilà pe bana ngo bazo percer pe bazo percer voilà donc joyeux anniversaire aussi à Junior Raph. Voilà. Junior Raph, donc bébé a bien Nabiso Raph Ngindu. Joyeux anniversaire naé donc tout le monde Nabiso. Merci Betty Massemo aussi pour l'invitation. Ça fait un bail ndira mo loba ki na introduction na yo parce que ma rambelera mo belé qui muté ma be koti mo tourner internet yango yango to no kima mo ramsus mais ça va vraiment. En tout cas qui muté mama be et koti trop internet pour dire vrai que les vénats ba yeye vraiment ba ba be ça la gloire à Dieu pour biso to ça la ngo ka bien et puis to ça la bien na ba non ils appellent pas ba les vénats ba ken piana biso la famille non moi yo déjà Massemo c'est une famille donc Massemo a déjà famille à part na ko ça la concert aux déjà famille na ndenge ya société moko to tu vois donc grave ni doit être so bomoko moi lelo quand le ba les vénats c'est pas toujours les ba les vénats ndem bazo bebisa boulot oyo ba les vénats ba bebisa ka boulot oyo na Benjir mais lelo na bato ba banda ya boulot kala na bato ba sala ku boulot ko le kata peut-être ba biso oyo so motema mabe wana ezo kutalon wapi donc eza peut-être par rapport ba mona ndenge nini to so na ba leader msunde mindu za na ba relation msusi yango comme ça ba mtia ma bo mona ne relation mo bo oyo bete le rato peut-être azo ngana considération par rapport na yo parce que eboto au moins keto moko yango moni ko mo mutia mabe to mo banga pelele to mo banga mo ba micro to mo banga yango moni ya mo boye ko mpela mutabenyo pa émission na yate ko se bla yaka aye pena ko kanyo téléphone voilà. En tout cas, tu vas comprendre, les gens n'ont pas bêté. Dans l'émission, on peut na ken piana et puis on peka eloko wana moi ko banga wana eza du pe ya mutema mabe jalousie monde comme la modèle la poison. Mi parler déjà bimi eza libanda na misu na ngala zo mona ngo. Et troisième pe kolika ningo lo baki troisième colis déjà. Ngane libanga. Ona yawate. Nayesi zibe service na zwakata transit colis awa na zibe service na mbala moko transit oh ngaku na banga kina esi mwana chaka 3 ah bon yiba yango na kiserie na bango ya musala basa pena Brazzaville mwana lobaki na ngape na Angola bazali na Angola bazali na Brazzaville c'est que to benga bango monde entier ukanseri kola mundele na moni yango acha mundele te yo mutuza na France précisément ezala na Paris ezala na Rennes ezala na Lyon ezala esika nini soko uza na poli na yo kunyokoma na yo te banimero na biso yango wana benga na yo zibe service akulivre yo carton pe kuretire ye muku akuya kuzwa yango pe akuya wana Kinshasa
kaka Kinshasa te ya Maniata Makalu na Point Noir na Brazzaville na Angola na Kinshasa place à Robunga Ezate Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Les problèmes. Donc, les colons à micro, voilà. Changer méthode. Peut-être déjà bakenda. Oh. Côté longa. Il y a ma journaliste. Ah bon? Mais nalonga die déjà namona die déjà so la bana nzambe namona die déjà na ba blo na sine émission na okara na pesaka na bana lo moko na ba équipe nationale ekufa bukasite kasi bo sepela de kufa te to sepela pena po to pema beti na la bu la olamuki na tongo bu ba dia ba finga ki wera ba finga ki fali ba finga ki nani ba finga ba misali na mboka o parce que wana doit faut ya pour répondre parce que comment muto comment ko fonctionner na fonction na donc aujourd'hui bati na oloba nini na osala nini donc oyo bon ça va bloquer sika oyo répondre ba te ba no beta bino le ba maya makasi ba beta so batika beta so maya makasi ya mwana siko bo salaki moi liko para repanzana non le problème c'est fallait ka epanzana parce que ba ko pesa mission valeur tu sais ba ko pesa la leader mboko ba valeur na bango ti yango fallait ka epanzana ngana sepela pena ndenge epanzana faut epanzana subi le venir quoi ya pena tinasi banyo la bi pena be ba maman so ba finga ba voilà maman mo ba noko mo va faire moi ba finga maman mo boyi tu vois que déjà et ça là ben panzana nzambe prophète Moïse vraiment nzamba solo vraiment nzamba solo ya on peut na episode na pesa ko témoignage na pesa ko prophétie qui national zo panzana o bana ngala amalele na obengo prophète mkolometi tu ka ba ben ngale prophète ti to bengo prophète ben prophète suka kala mingi de journée ça va bela maboma ya solo o ba kenda luka kisi bana ngwa te to tanga ba kongo na bango pour les émissions vérité pour les banane wana po obi que makambo lobiza très important na on c'est l'émission na Junior Diaso confrère na biso yé pesa la site na ye mais na yamba ki émission lobi ba journaliste ya internet mingi ba obela maboma na 2020 mingi ba okufa na 2020 pona nini po basimba ba kisi bakile ba poto bazo ba succès parce qu'on a fait 2020 te ya nous kaka ti na décembre ra bana mi bale ba bele maboma kiol mito etoke comment le monde banane moi si mobile te no tanga kombo te ba mi yebi koda ngata o bagenda ko lwa vina ngibeba de ba côté li penda Giras Malele kisi de ba côté londa ko nganga tu dois bana nzambe prophète Emmanuel do diso achelo boko na prophète Moïse et ratarate au vandi pena le prophète Moïse bobi matin le boza la 3 jours à prière 3 jours à prière résultat qui national de Panzani 21 jours à prière résultat ba maboma kalate bino pe ba qualifier bino uzana bato ba kisi na ko ne kilate ndi mona nga chambre place na nga la mta ko tarate nga place na nga ba tnaso ba yaka ba ko ta vandi pe à l'aise
na anekilate bapesanga awo apesanga ekila mobi ko sokola ma ete soki naza anekilate na nzoto donc na ngai kisi na ngai naturel ya nzambe ngana ga mwana nzambe ngana ga mwana nzambe. Voilà, mais J'iras Malele bato bazolanda biso balimba yeba nanu bobongisa déjà na Jaël Show. Non, Aza sert malgré la déroute qui n'a pas comprendre que Aza sert. Donc Karim Okondi. Impolitesse n'est pas ça la non tout sur la non tétilelo. Tilelo. Impolitesse n'est pas ça la non tout sur la non tétilelo. Mais c'est comme ça on calcule bien nos sauter hein. Mikolo kana la nege miso moi sala ki ken. Et Bembeka aussi. On sait kaka boke Canada te, bokalisa ki boke le Canada, boke les potes batala. So tana ba mise minene mboka au Canada kuna ba koma ngote. Peut-être miso ba koma ngota bazara pemena na wera, miso ba koma ta bazara pemena na kofi, miso ba kena ta ba. Mais na ki carrière na ba mo ba kenda te. Ngabe na ko pa mamba ki Canada ote. Est-ce que fali les gars ni miso mo ka bika na ba journaliste ki ngani na Canada. Atanga ba kombo ba journaliste ki na Canada te. Voilà. Donc on a vu chance à Okende, na fali, a vu chance à Okende. Et suivi noté. Et soit biso pona nini. Batu bazo bossa na gaste mo wana batu ba mona wana lelo. Gaste mo travailler na film. Voilà. Quand on voit film, vous voyez un tâche. Il a là bataki 5 personnes mo ya société mo ba kendi. Mo ko na ba société qui. Il a là film na film teke, il to un tâche teke. Ya problème te. Voilà. Mais au lever le mot à Grâce Tembo. Grâce Tembo le là en Canada. Bon séjour na bon séjour place Azali. Maga soka Kima. Akima na e. Soka. Asali miso mona ka fingi na États-Unis. Abazo azonga. Siko yo. Zemeke wafi. Lisola zego. Non. Grâce Tembo bota. Siko na minute yo. Mwana kubota mande buba. Mwana ke bota mana papa mususu to. Taka États-Unis siko mwana bota misiko na 00 mbamo américain. Ah bon? Mbamo maman na nationalité. Directement pour bien que nationalité mbamoko. Nationalité mbamoko. Mais makamo bato ba confronter. Na memi Grâce Tembo na Canada. Bon, Grâce Tembo normalement accueilli na délégation Fali. Oui. Accueilli na délégation Fali. Mais akenda ki bazula ke visa na ndenge na ezaki taka ke na délégation ba ke nzira moko na. Bazula ke ba ida ki bazula visa. Donc ndaki bongo to yebi te soka kozonga to okima na bana luta abete pona ngaya nete fali pour Hollanda oti non fali Hollanda nga bon fali tanga be pesi daga si visa est-ce que fali la siga sazon mais soit zon ma bête il y a une question est-ce que fali la sir grâce à kozonga bon soit zone gloire à Dieu mais ce que tanga zonga boulé azongi pourquoi aye ko sala nini voilà avantage ni intérêt ni na ozana na kinchasa soit azongi. Donc voilà c'est pas paramètre pour le lot na ndenge ya congolais na ndenge ya congolais bateau ba voyageur bateau bazala na ndenge ya congolais pour na congolais tu ba ka attention nous t'as voyagé déjà comme moi 80% moko ya assurance à réussite voilà donc biso tu bi bongo donc yé moko boulé a raisonner ce qui ndenge ke senga zonga yé ce que senga zonga tena tinga pena senga pena tout la mousse kaka na tout la mousse ka ko bi do bokete pour to yoka déjà ba ken piana e ba J'iras Malele so ba ken mani so ba ke ibo kozonga te boko kima na Canada il y a 2 semaines il y a 2 semaines en tout cas l'argent Mado Pichuna Mabel Maboko Banque Lim Nationale on l'a vu sur na masolo e beta mabia sur sangate atinda mbongo te donc sponsor on ya pamba ngo sponsor ngo pe kufa la ngo en tout cas ah moi milinze malabiso na kata London mais pas comme beta moi kilo mikolo masolo mikolo za na France na Paris on n'est pas l'argent Mado Pichuna l'hymne national pour ça on a que France donc quelqu'un pour l'argent Mado Pichuna mais ce qu'il faut comprendre est-ce que ba boss peut toi na boss mais ni boss mutakoza la boss ka pour na bengi boss vraiment même tout ça cause la boss ayebi que non de la zaboye ceux qui batinde na bango ba $50 il y a calculé $50 abina donc tu vas tinde la $50 c'est peut-être na mois moko zo sur 5 codes et ça la wa $250 c'est ça c'est ngomba moko 1000 ataba yes ko ataba yacha mama $200 pour na 5 abina ko code 5 francs na bomeka momo bimbo zo na 1000 alors ba papier la carte illimitée bilanga $, bilanga euro ya tika wa jamais na nyonga mutu ye mutu na so sinene contrat
à ce que Sili contre Sili, contre Sili, ça va renouveler, ça va renouveler. Alors, tu n'as jamais la nuit. Donc, Papi le roi, le boss éternel. Il y en a bien un boss éternel. Voilà. Si on va HPR de Baza Pembeni, va faisait un nom, il va Pembeni, on a Bachino Moussoukou, prêtre, va Rana et Pembeni. Donc, ma boss n'est pas moi. En tout cas, Papi le roi. Papi le roi. Papi le roi. Donc, on a 4 Maroc, on a la carte illimitée. Illimitée. La carte illimitée, Papi le roi. Bettina, c'est moi, senti pour modèle. Malé la commission, en tout cas, n'a craqué. Eh bien, viens sur moi, Mali, Bobo. Il y a dans ça, il y a un message dans le téléphone. Tu as le parce que Papi le roi, nous avons une émission. C'est une émission. Allez, c'est moi qui me déplace autant. N'a craqué. Papi le roi, la carte illimitée. Moi, quand je la commission d'émission, on va s'y double. Voilà, en tout cas, c'est l'ambiance de l'émission, c'est bien. Mais je reste malé les bandes de Kobola, on a évité modèle au internet et au Kende là. Mikolo yo, Yvette Kalombo, hein, pour toi qui n'a pas émission, hein, question à cause d'un sangote pour you poser mieux placé à répondre. Biso na Pamela Chekola, au Pessimbo Boabo, na Karine Mokondi. Donc ezo simba kutu mikolo komi akotakate akenda libala cop et koto pa atula libale kufa et boy na boy je sais pas tout tani kombo na ba batanda komoboti so tani Chekola Mabolin Yvette bango tu ba batanda komoko yaka système mbutu.com en voutement ka to pesa bango na ba panzana yango panna biso ko moniti lelo etikali mikolo kotanga na ba kombo na bango na internet ba lotanga ngo soutien moni ba kombo na bango lotanga makamo muke na kala mika benetika na poussière na ba kombo bokotanga kango lisusu te po ba aussi la pena ba kauki kombo ebungi nyonso ebungi masengu balukanga nganga biso lukanga nganga te biso sala musala au naturel tile to sala au naturel yango tozo maintenir moi succès mukeo ko bala balukanga bato balukanga ngaba e bani yo bozana ba preuve bilo bango yango ba bonga na tangi kombo pe na ba bilo ba police ba yo eza problème na lobi balukanga nganga muto ya moniki alukanga nganga te afin nini so mo ko botina ba bio de sere yo muto lukanga nganga donc yo boyga libanga na ngana zuba libanga na ba mona molini chaka sege yem to lukanga bolukanga panga batanga na ba manga bokenda déjà ba compter comme na ba suka succès pesa na ngo éternalité succès ça va soit succès il y a 2 ans il y a 3 ans il y a 4 ans au sein de succès au profiter de succès voilà en tout cas Bolandi succès est éphémère au sali succès au profiter nango yo moromieba mais je reste malé le to ke dans souka émission na biso pour na yebi que bande bolande émission oyo ya on appelle makambuka ya musique 100% musique 100% fali pour pa Canada pour batu ba olobelango et donc ils en actualité mikolo yo mais pour na bande ko balandi na émission na biso na yebité koko yebisa bangoni ba koko retenir ni na passage na émission à lelo est-ce que ndenge to yo ka mikolo est-ce que yo na kolo langi c'est comme si na rapport na ba cité yoka ba imbali na ba kechu ba Vincent ba jazz le kechu jazz ba ndemo na ba Mike lo kamba mon le kechu jazz ba ndemo na ba Gloria ndemo na ba Karine ndemo na comment ça ba ndemo ndeni ba boka bassin ensemble le kechu boka bassin on appelle côté Karine boaki bassin j'ai le côté boaki là papa Zaï pendenge moka ye papa Zaï fait comme c'est maman Zaï mon balit ba mbali babuka bango babiloko neti ngala chebwe siko bango fachaka fier kasi moi mbali ase mbali bino ko chalo bongo moi mobali loboko ne bando lenga abo moi mobali makambo malele pour finir ba salutation de banane merci à tout la ninga Raoul Mulobo tout de vena nga Luzo Mbata na South Africa second les boss na pesi mbote na pesi pe mbote na Raf Ngindou, le boss de Congo Promo. Merci à HP Hotel, le boss Junior Kosi. Moté Malina Beauté, le boss Junior Kosi. Na bossa TV na Robert Bikakala. Il y a un Bikakala Kalate na kati ya mabela qui me pas sentir. Robert Bikakala moté ma Olga Mbimba. Merci na yo. Merci aussi infiniment na Papi le roi, la carte illimitée, le boss éternel, bilanga dollar, bilanga euro, former la souk. Merci na yo, merci aussi na le premier ministre José Ndombe, merci na
Peredo et Junior Moussoukou, prêtre. Donc voilà, merci na Betima Sengo pour Natana yo. Bato Bolandinga, pour retenir kake, tout est les impolitesse, tout ça la promotion à musicien, tout ça la promotion à théâtre, des artistes et nios. Tout ça la promotion à artistes, tout ça la milieu to bien la chronique musicale, tout ni ya socio-culturel, ça la promotion à tout nios. C'est pour ça la marmot politique, c'est la marmot politique. Pour que ba kana mbi kaka kotaka na miko kana pourquoi ba marmot désert. Et bon, toujours kaka biso nyonso. Comme tema mabango ekomi toujours kaka biso ce que ça poison et ekotaka na nzela micro. Pour ne connaître pas ça de monsieur Belé na ba site Belé na ba to Belé to éviter ba eleki pendant canal nani. Donc so les amis poison les toujours peut-être écoute quand ninga micro pour ninga kolia na limite. Pour nga muso ka lukanga kolia ozwanga te. Voilà. Pour na lia pas ba tout na lia bilia lia te. Pour otela nga peut-être poison na micro. Vraiment. En tout cas, ça, c'est vraiment déplorable. Hein. Merci beaucoup, Joris Malélé. Merci, Nabetima Sengo. Merci aussi à Ken Kianama qui Zembe. Yannick Yungu. Merci à Prisco Louvandi. Whisky Yoshia. Balobi. Qui zègne intelligent. Ah bon? Comment on est Mikolo et moi? Qui zègne intelligent. En tout cas. Merci, Betima Sengo. En tout cas, merci beaucoup, Joris Malélé. Oh, mais on a droite. On a droite. On a mis moto Nazala. Donc, on a déplacé. Merci en tout cas, c'était un réel plaisir de vous recevoir. Hein? Je reste Malélé en tout cas. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à la Joama de Pichouna. Depuis France, l'hymne national. Merci beaucoup aussi à John Loubil à l'exceptionnel depuis les États-Unis. Monsieur Tommy, la carte à London, bah merci. Nayope, merci à ma maman chérie, maman Cathy Bakissa. Merci à papa Dave Moubama, les papas de Joyce Davlin, Serge Piana, Christian Bouy, notre DT. Merci aussi à notre boss ingénieur Rafungindo depuis les États-Unis, champion KMB depuis Kenya, Blaise Kava depuis Kenya Chalère. En tout cas, Ben Dicap, je vous remercie. Merci aussi maman Jeannette Bakissa, maman Leki Amoututo, Zélara de Tosololaki. On se retrouve déjà à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Gasco, non, bima à gauche. Mazur ordinateur. Ciao. Awakening Africa Magazine and Transformers Day presents to you the African Business Lounge, the biggest African business meeting in Dallas. The event will bring together public and private companies, investors, African and American political leaders and entrepreneurs. The event will be held at the Grand Hall in Dallas on September 6, 2019, from 10 a.m. to 10:30 p.m. Awakening Africa Magazine. We are building a strong African community and creating a durable wealth legacy. Activities, business expo and exhibition, conference and network. The conference will be followed by a gala dinner and network. For more info and reservation, please call 1-972-674-0124. Subscribe at awakeningafricamag.com. Wait, we heard about this amazing continent with everything that we need, and everybody is packing their bags and running to Africa. The African Business Lounge, where African leaders meet and create business opportunities. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.